te nabino balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango nde ya biti de bisa bino chaîne oyo ekitaka siri le terrain pona kozo ya bino maïman sozo le kanamboka na biso Congo biso to buka kalokuta te ndenga na bisa bino biso to lobaka vérité ceux qui osali malamu en océan du Congo to koloba vérité po boyebi océan ezali mai oyo elingaka mbindo te alors en océan du Congo biso to bombaka vérité te to bombaka pe mabe ya moto te to bombaka pe bolamu ya moto te soki olobi bolamu to beteli yo maboko soki po osali mabe to koloba ngo en océan du Congo to zalaka pour te contre te mais to zalaka nde contre mabe tozalaka contre mabe mais toza pour bolamu soki ozosala malamu tokozala pour yo mais soki ozosala mabe nde tokozala contre yo eza bongo ya bino kabu alors poussa mosakoli bosabone bobenga bandeko oyo basabone na mte baya kosabone na océan du Congo bobenga pe bandeko oyo bavandi bazoluka chaîne oyo baya basabone na océan du Congo et ba bonne guérison ya mama océan nde na yebisaki bino batu oyo bozotuna mama océan aza puis toyebisaka bino bemission totyaka mpe video mama océan kino lelo aza kaka na hôpital ye moko azalaka nanu déjà maladi boyebaki bemission derrière tobandeki kosala tobandeki kolancer déjà koseminoki mama océan azalaka maladi azalaka na problème ya nerf na ye nerf sciatique na ye ebougaki alors lokolo na ye ya gauche ezwaki mpenza crampe abandeki kokokaka kosala mouvement te et puis likama lisusu eyaka kokomela ye mwana na ye ya suka abandaki kobima asalaki accident biso oyo amneno tobengaka bongo esprit de vie nde esilaki kotuta mwana na ye na lokolo nasalaka mpe émission moko natiaka bavideo plutôt ya mwana na ye na hôpital abukanaka mokwa ekomaka fois c'est passé aleka na opération alors mama océan na océan du Congo mpenza mikolo mpo bomona ye eza mwa pasi et puis bokomona ye akozonga na kiti oyo mais akozongaka lelo te ye moko nanu fo aluka sante bonga fo alandela mwana yango nalobaki bopuyaka mpo na biso bobondelaka mpo na biso tozobundama physiquement na esprit mpe bazobundisa biso tala baproblème ezokomelaka biso na famille alors yango loba bino bato bozoya balimero ya mama océan bobenga mama océan bosoutenir ye na bamakanisi na baide na bakatuku bien na ndenge moko yalobaka bosoutenir mama océan ya bino azali alors mokolo ya lelo tokobeta maïman sozoleka na mboka na biso Congo tokolobela na kotouche bavideo oyo naza nango oyo nakolobela bino lelo mikolo elekaki nasalelaki bino émission oyo namoni ebele bacommentaire ya par rapport ya papa na biso Chéribert Ukeni oyo awuti kotika biso liwa na ye kino lelo bavérité ezoyebana te liwa na ye kino lelo moto abomi azoyebana te député en fonction babomi ye alors nani assassiné Chéribert Ukeni kino lelo yebite batu musu balobi akomaki déjà na ba problème na batu ensemble abandaki déjà kolobaki batu ensemble bazolinga ete boye toyebite koto mususu toyoki boye te bien toyebisi l'état et ça la musala nango toyeba nani mobomi ya Chéribert Ukeni passe ezo sala biso tolongwe nanu na politique toyena no etake papa atiki bana na ye pourquoi ko éliminer papa bongo na bano ya ye tam susu ye muto azwa charge kanga ya bana na ebile bo éliminer ye nani akoki kosala makambo ya pasi boye pe ya soma boye ezali loi moko ezosala soma ezosala batu pasi ko éliminer papa batu na bana boye atiki bana na ye pour que na makambo moko oyo to na tanko akufi na tanko oyo akokaki kokufa te aboni ba commentaire na bino bandeko et puis tozalaki bongo tabase na mikolo elekaki babetaki biso pourquoi na musala na biso tozosala bomo oyebi ke ndeko liki mulopo oyo ya New League oyo bakangaki na makala asali bongo 18 mois na prison makala asilaki kobima bengaki ba prince baya bakompagner ye na message oyo akolancer na bapeuple oyo yatikaki kasi osalaki bongo tabase ngai mama grâce ya ndeko Joël Gonda oyo plus clair mais Dieu merci moi ba traitement bakisi tozozwa izo sala moi mais douleur ezaka kotoa kingo pondé tout anaki na libaya douleur eza yo pe muto ozanga posa moi miliki moi kisi pona kotine na molobeli na bino obenga na plus 243 89 96 11 798 plus 243 89 96 11 798 benga mosaka liso pe muto kozana poso kabela ata moi mai ata moi kisi pona komela po ndenge nazoyoka douleur surtout vandi boyebi chaîne na bino bokozwa sur information ya bien te et Dieu merci nzambe maman océan azalaki bongo vigilance nenga lobaki te kabuya na lingi te kozala na sima na pesa oba makambo pe oya kovanda boye esoki kabuya azaki kaka limité na sima lelo océan Congo tulongaki tosuka wapi yo muto kozala posa kobenganga benganga kasi kobenganga na makambo buso bate benganga pona makambo na yebisi bino lelo tokotouche
point et puis tu analyser le peuple congolais. Tu vas dire que est-ce que dans le Makamoso Kendele, en 2023, et que Salama, est-ce que en 2023, Nenga Makamoso Kende, est-ce que ma pour 2023 et que Salama, mais tous les gens ont question c'est abilo, ba commentaire na bino bo commenter na émission na ngabo koma. Si par exemple qui déjà ba lobby peuple plutôt ba yi opposant na ba yi majorité ba zali ko kende na auto bengi bongo na dialogue. Na dialogue na bango ba proposer deux personnes. Ba lobby muto ko kamba dialogue wana entre Mosali Nzambe to docteur. Alors, quand tu as Nzambe, tu as visé les autres, tu as moni nani, papa Nabiso, cardinal Ambongo. Quand tu as docteur, tu as visé Bango Totali, papa Nabiso, Denis Mukwebe. Alors, Bino, bato boko luka bo pesa solution, to bo pesa, na Denis Mukwebe, na papa Nabiso. Cardinal Ambongo, na bango mibale, ba point de vue na bino. Nani o bolingi a diriger biso tangu ba préparer pour un dialogue. Peuple congolais, na yeb sarabino to zala na mboka obie moko. Ndeko gloire tela ma vidéo to là. Mais na papier ça libana ba commune nouvelle là la muka. Siko to limi to yeba. Et ça ligne nouvelle là ou bien ça la muka. Ani à moi toto ke na makonani. Avec musique du batanaki associément de Bonabiso Fayulu. Oyo batambaki biso na élection, malheureusement batikaki yango. Les longs musiques du bakabani na Fayulu de toyebité. Na muka ezali nouvelle là pezali, décidé pezali. Ibanda to moni ba komi nouvelle là la muka. To lignette honorable à éclaircir biso. Et pour ce nengeni nouvelle là comme sous la muka. Première question. Ma deuxième question est ça. Honorable Boyene c'est mon makasi. Toto ya mboka. Akoma rappelle pas fazer. Moi nda akoma fazer te. Ngai mwana nda kubosu ngai na kebo. To pesi okendo le belabi biso. Yo komi kuna mutu Android WhatsApp na mama kangu obosani milé na dayo honorable ba maman bazali awa na ba papa lelo to ko soutenir yo d'une manière à d'une autre yebisa ba maman soki obimi pe obimi okozala na kemi to ko koma na go wana bolandi vidéo wana bosili komona eza bongo bandeko ya nouvelle là bayambaki bongo ndeko député to moni ndeko atelemi liboso mpona koloba makambo nayebisaka bino yango oyoki mpe ndeko yango nalobaka nga na mosakoli nalobaka makambo eza ya solo bomoni ndeko asili koloba oye lelo mpa na biso ozopesa maboko to vote yo estce tant que biso tokovote okokende ntango okokende assemblée nationale okolobela biso tokokende ochange maloba mpo lelo tomoni badepute ebele bapeuple congolais bavotaki badepute ebele oyo peuple apesaki maboko bakende assemblée nationale bakanga monaka oyo peuple ayebaki ke bango nde baza na ntango tokotinda bango bakokende assemblée nationale biso peuple tokozwa solution mais depuis bakende assemblée nationale tomona batia bango kole na monoko balobaka te bakoma bouche be bamisusu bamipesaka kombo biso toza bongo bapapa tosutenaka bana babola biso boye biso koto alobanga boye mais akende na assemblée nationale bouche be ndeko na biso mpe ezakanga azalaka lobi naki assemblée nationale naki kobeta fimbu ake na assemblée nationale mpe bouche be abeta mpe mutu fimbu te ti abimi na assemblée nationale moko amoni moye te abokopostile. Alors, bino va député au boya vers peuple. Soi-disant, ceux qui ont l'élection au Salama. Pour la nanga to kene boto tikali so na posa ni te 4 mois. Pour la mai auto bengi élection.
boyaka oluka pa peuple tango wana posa eloko boye pa peuple tango moni ke eloko toki pa peuple da biso pa na bino to alokola manga ofibi soko moni ma esili ozi obwaki. Merci na papa na ngana ordre moni lobelaki pena député ana et ça qui bongo partir nouvelle là et à son excellence Adolphe Muzito. Alors peuple congolais, tola ta manette te poto lo bakima pona mezati muta ko sa oti mapona mezati pour normalement date yo bataki po batia ba candidature déjà date wana déjà leki ata mutu maka ki otika candidature ni ba député en opposition ni ba député en majorité mutu maka ki otika candidature na yo ki ndenge ba oloba il paraît que abakisi soki pe une semaine soki 2 semaines pour na ba candidature. Est-ce qu'il y a 2 semaines au Babakisi? Il y a évité ceux déjà dans mon candidat, députés nationaux, qui est déjà au Tika. Alors, il y a un autre monde qui va proposer un lobby de dialogue. Oh, Tozo Kinde. Entre Moutaro diriger Bissou. Ou, mon salanzambe moko. Ou, docteur moko. Balobi so kota ba salanzambe. Papa na biso cardinal na mbongo soki koto ya ba docteur bache Denis Mukwebe. Alors yo pona na Denis Mukwebe na papa na biso cardinal na mbongo oponi yani oyo akamba biso na dialogue wana za proposition oyo ki ba proposer biso. Alors tout peuple congolais partout zali toninga Congo Maïman sozo le Canan Congo et ça la passe. Tala na minute oh dollar eza likolo. Toi dollar eye banaté. OK koto 23, OK koto 22, OK koto 25, OK koto 20 combien? Koto équité, koto matière, koto alors toi dollar les autres qui nous wapi. Peuple congolais. Partout aux alliés tosi mana loboko. Peuple congolais partout zali to lingamboka na biso Congo ezamboka na biso to boyaka Congo te to lobaka makambo ya Congo etali biso te bino ba député o bowelela Ndeko Gloire tielanga na terrain o na Mbujimai terrain to yebeza terrain sanga balende championnat bande ya kobetama bientôt le championnat se banda tala championnat tala pelouse non komi. Tiens ma vidéo. Bonjour à tous, Nazana Stade, Nabiso, Yam Mbujimai. Hein? Bon, eza ville, il y a province, il y a Kasaï oriental, mais nous avons la terrain. Avant que vous ayez un terrain, il y a beaucoup de fois. Moi, quand Jazalaki Mabé, oui, mais au moins il a fait quelque chose. Oui, il a fait ça. Dans la stade, c'est un bichou. Bakiti est presque, Bakiti est presque partout. Donc, stade mobile. Bakiti est presque partout. Mais RDG, c'est baby. Gouverneur. Papa Mathias Machabich. Mais, ministre, Oyo Yambujimai, ministre, Azawapi, ministre ya sport. Donc, tu es là, tu ne fais rien. Donc, dengue championnat, Zobandaboe, Nambujimai championnat, et Kobeta Mate, parce que terrain ici, baby, terrain za Kokufwa. Balobi ke awana dépôt, et ça na RDG Moussousou Yassika. Na ba panneau publicitaire électrique o ya ba bande défilante Yassika. Bazana ba ni ba pot biloko nyonso Yassika. Na ba kiti mususu pe Yassika. Mais Evandi ministre ya sport a osale lokote gouverneur a osale lokote bon nyonso kaka facha ko sale la bino nyonso kaka facha ya na shabam nanga iko enu nenu nka yenu ngani lo kuno nangila kwenu tangila itere amona moi championnat ka kutuka RDG mubola tangila
Yo nsumbi susuka. Kakwena chemushini. Amonai. On court tout est oriental. Ça fait mal. Un bijou pareil, nous nous mettons là où Nyanguka, et puis, est-ce que c'est comment au juste? Tout l'ombagne, moi non, moi n'a Kasai. Nous ne pouvons pas nous voter pour Kasai. Quand on a tout nous voter, tout. Parce que tout le monde a dit que tout est Kasai. Nous vous êtes des diaspora, nous n'avons pas nous l'avons climatisé. Vous voulez venir ici pour que tu nous soumoules. Quand tu as nous soumoules, même là où vous êtes, vous pouvez aussi cotiser. Nous avons Kabeya Machabi, Atujinao, Moa, Asako Kasai. To, Anunfu Malo Enza Bions, Anufachi Alo Enza Bions, Fachi Wet. Alors, vous avez un terrain où on a un mouvement, aucun de quoi on a expliqué. Gouverneur en mouvement aux Zap. Ministre sport, Kabulo, aux Zap, on peut être dans ma ramotale football. Dans le terrain où on a un mouvement. Terrain où on a un pays Moussou. Mais ce terrain encore, et vous avez bien ça, vous n'avez pas ce terrain, vous avez mon équipe nationale, la bus, vous pouvez mettre à Kuna. Mon solalité, c'est que nous et pas à Bino, bateau pour diriger. Il y a un gouverneur en Moujimaï, tu as le terrain en Moujimaï, mon solalité, c'est que nous quand on a bien en Bino, quand on a basse, on a pas en Bino. Est-ce que le Congo est à Bino? Alors, peuple congolais, il y a une émission à l'élo. Nini yo roloba to nini yo lingi pona mboka na yo est to ke na maponani na lolengi abato aboy est dialogue salama to sala tabu lo raza bato mabeba longa malamu batikala to changer classe politique mususu nini yo ko pesa likanisi pona mboka na yo po Kongo ezotama mabe. Tout là, tu as manette pour te le baquer Congo et Kemabe. Congo est ok, Mabe. Enlèvement est commis. Kobo Maba, tout cas, Raboye. Dollar, Licolo. Alors, tant que tout le monde a marambabo, et ça la biso passe mingi. Tant que tout le monde a marambabo, ils ont payé sa kanda. Alors, yo peuple congolais. Yo mtoli na mboka na yo bima bunda pona mboka na yo yo peuple congolais bima loba pona mboka na yo peuple congolais pesa solution bino bato boke na rappel masambo oke na masambo pona Congo po makamba Congo zo pesa passe makamba Congo zo sala bien te tant tout le monde ba makamba boy na baki le na koloba bien te par rapport à santé na ngeza bien te boye bino na epse kibino mande ko gloire na kolingana suki na vidéo ya papa oyo tiela nga vidéo ya papa oyo. Eza iso eloko ko démontrer te sikoyo biso tosilisani na ye ndeyo yo cardinal Mosengo alobaki soki Chilombo akamataki telefone abengi modinga na ye oyo aganyaki mbele Kabila asilaki mbala moko le château Kabila allait s'écrouler nde alobaki na France. Donc ngabo ko muto naza koloba yango te bato nyonso bazali koloba yango yo kamata Mosengo lokola moto pamba te soka lobili kama nego wana yo sikoyo okei kosekwisa ye osekwisi ye anyokola lisusu bato oyo batikalaki lere auti kokufa na otia maboko na ngana makambo ya nego wana te nakele kotisa mutu na ngana makambo na yebi te oyo na français balobaka les tenants et les aboutissants yo okei mama Malika moto akamati présidence apesi yo ya république ya mboka lokola Congo oyo na oti ko décrire awe ezali gratuité yo opesi eloko nini en échange de quoi? Otuna été. Yo otuna été. Yo bapesi yo présidence. Yo opesi nini. Quelle est la contrepartie yo opesi? Elingi kolwa boy oyo bozako yoka accord secret nde yango wana. Accord secret ezali ba immunité bapesi Kabila te parce que Kabila avait déjà ça na loi et Assemblée nationale. Il avait déjà pas privilège na ba immunité nyoswana. Donc accord secret ezali eloko mususu eloko yango nini. Oya motuya ya contrepartie d'une présidente de la République d'un pays comme la République démocratique du Congo.
otuna ye te sikoyo olobi na ngai nakotisa motu na ngai kuna na kati ngai naza yesu te oyo akosopa makila na ye mpo na masumu ya bato mosusu po yesu mpe azalaki na possibilité ya kosekwa ngai nakosekwa te la mort n'a jamais été une expérience bino moko bosili koyoka papa na maye auti koloba ngai te bino moko bopesa solution na video oyo nauti otiela bino ya suka ya papa wana boyoki papa wana nini alobi na bakor ya Joseph Kabila na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi boyoki papa wana bakambo alobi mpo na kor na bango mibale. Alors yo mwana mboka yo mutu olingaka bayiba lobeli na yo mutu olingaka mboka na yo pesa solution pour na Congo. Dialogue ou non dialogue? Est-ce que ma ponami ko salama? J'espère nangam nango mona ke ma ponami ko salama te pona ta auto tikani nango eloko moko te kezo la ma ponami ko sala. Pourtant tout le monde qui est député qui ne le belé ba tcheno ba candidat na bango te et là c'est que ma ponami et ko sala te na 2023. Oh non so ba sala peuple eza nango zunguluke eza nango distraction. Ba distraire peuple. Donc on va qui n'a reçoit tant et belete la relobela bino parce que nous autres appellent bien te santé na ngeza betela ka douleur ya ngomoni na ebisi yo mutoni ngakabu à l'homme puissant moi miliki moi qui sinon soit traitement par rapport à nous nazo comme système qui o ezo ça la place plus 243 82 96 11 798 plus 243 82 96 11 798 na WhatsApp dans un normal pour un téléphone il y a Android à double SIM benga partout yo zali yo pe muto s'abonner no Océan du Congo non te ya ko s'abonner no Océan du Congo chaîne o e pesa rabino solution chaîne o e lobela rabino ba vérité yo pe muto bengi no maman Océan te yo pe muto encourager no maman Océan te benga maman Océan encourager na ba prière ya makambo mususu ya ko loba eza ebele. Alors to bomino mususu par rapport à la santé bo s'abonner no Océan du Congo bo benga bandeko ba s'abonner no mte ba ko s'abonner ezala ki bongo ya bino kabu à l'homme puissant musakoli mais pese ya nona yo na ndenge to yo ka keto to kena dialogue na Denis Mukwebe na cardinal na mbongo nani obolingi a diriger biso na dialogue à 2 ans bo pesa makanisi na bino ngana bino to kutani mikolo ezali koya bye.